Personnalité. Bonjour, bonsoir, selon l'ère à laquelle que vous allez suivre la personnalité TV et Longona Vinicia, femme noire, femme africaine. Pièce contre pièce, moi so akobaka toujours ko sala mosala oyo ndeko na ye asalaka na bamikole uti koleka to lakisa ki bino bongo na congelos na plateau de professeur précisément na monga fula kasi lelo toza bongo na mitendi précisément na télécom kaka oyo ezali bosenga na bino yango biso pe tozo koba ko sala. Et bongo nde na lobaka toujours on a la personnalité TV mosala kitoko bongo wana nazomona directement Mama Doris Lema fumu na gaz mwasi ya mayele mwasi motema malamu na moni bongo MC Bazabakane ya mo général Kimbambo kuna na moni lisusu vraiment Mama Arlette Liswa Nzambe Arlette Matoko Liswa Nzambe ya bino yango la personnalité TV obolinga kolanda vraiment kitoko et bongo lelo na libino ba terrain ya solo kande na lobana tambolanga mo côté nazakane équipe mobimba nazakane équipe mobimba ba commissionnaire o bazalaka wana na kati ya la personnalité TV pona kolakisa ba concession ya kitoko de katolo babiso to lakisara mapangu oyo ezana ba problème te et bongo lelo tozana commissionnaire tozape na teki muto azoteka yepe azawana vraiment bangonde bakopese le bongo to découvrir ensemble ba commissionnaire ngo ezanani pe moteki ezanani kaka nde na lobaka na tambolanga mo côté nazaka toujours na ba commissionnaire et bongo lelo toza bongo na papa na biso to mesana kolanda yende muto azotambwisa vraiment la personnalité TV azotambwisa vraiment poto luka to découvrir ba mapangwa toko oeza na Kinshasa mobimba nde toloba esengeli to tonga Kinshasa na biso esengeli to bongisa Kinshasa na biso mbote papa. Oui, mbote maman na ngai Vinicia la femme noire oyo peut-être aseplisaka biso tout le temps na musala no malamu o sala ka ilongo na biso lelo oyo tozali na télécom to yokota la concession moko ezali awa en plus concession oyo eza etandi moko eza 50 mètres sur 100. Tozana mutu oyo aza directement comme vendeur ya eloko oyo mama na biso ya mundele mwasi ya mulayi yeyo déjà maman Francine voilà ndenge kaka tozalaka toujours na mama Pasi mundele équipe mobimba en tout cas tobokozala décité esika oyo eza concession moko malamu bandeko oyo bakosepela bakotala image oyo bo apprécier na télécom en tout cas ça bien. Kaka ndenge papa commissionnaire auti koloba to bito zana ye moko directement moteki ye pazoteka ya ye vraiment concession ya munene ya kitoko esika oboza de cité esika mo ya ba projet esika mo so lingi otongi so polingi otenga na osala na ngabilanga osalika nde toloba to tonga Kinshasa na biso mama na biso moteki mama Francine aza ailongo na biso mama pusana mbote mama Francine mbote mama journaliste tomoni yo babi ndoza vendeuse ya concession oyo oyebisa na bandeko o balinga kolanda la personnalité TV ya MC Bazabakana ya mo général Kimbambu oyebisa na bango oteka concession na yo combien eza ya combien de mètres pour vraiment bango bayeba ndenge nini ozotekela ba concession na yo. Merci maman pona quand tu rendu na bino ya journal lelo lopango nanga ezali 25 mètres sur 50 zoteka 20 mètres sur 20 mètres na 4500 débattre mais ezali 50 mètres sur 100 comme demi-hectare. Ceux qui mutu aza intéressé à une concession mobimba aza ya kosepela na problème teza mikanda contrat okoi na bele malamu toko sepela eza mutu malamu paso mapo mboka etonga mapo mboka na biso évolue comme na poto les gens ne savent pas que batu au découvrir ba pesa kitoko boy eza na soko lingo sa bilanga na eso dépend de yo so lingo sa ba école yo kaka mboka esika kitoko vraiment makasi ezo na mbinza telecom lopango eza un problème te ko na ngo azali mutu moko ayeba ina mokili mboka oyo
Il suffit de comme il prête, tu as contact na bino pour na direct na propriétaire et moko. Ngaza commissionnaire na ende a pesinga masoto sala na kosepela malamu. Hôtel bo vérifier mi kanda so vous intéressé vraiment beaucoup mabele malamu. Est-ce que koki kolakisa biso esika lopango ngo ebandeli na esika esukeli po balandi vraiment ya la personnalité TV babone na biso bon balinga tangu bazo solo la tangu bazo mona bamona ebandeli wapi esukeli côté nini po bongo balinga na bon ba problème te biso na la personnalité TV tolinga kolakisa toujours babiloko kitoko biloko o ezanga problème o esala que batu basa nini basepela po tolinga toujours ko sepelisa bango ko sela bango mosala kitoko kana la personnalité TV vraiment bambo théâtre na bino nyonso o bolanda po boza jamais déci toza a vraiment na télécom bongo bolakisa biso e bandeli wapi pe e sukeli wapi bon toko quitter sur le terrain on a biso e bandi wana tozo kende déjà po toyeba limite ya lopango na biso esika e bandi po esika tozalaki ezaki na katikati maintenant sikoyo toye vraiment kolakisa esika lopango ebandi pe esika esukeli po balobi lopango oyo soki osombi concession o eza na 10 mapango na kati ya 20 sur 20 donc eza vraiment monene eza vraiment monene ah oui bandi awa eza 50 mètres toyoka mama mukolo muto azoteka yende muto otalisa biso esika concession na bango ebandi ayebisa biso concession so ebandi awa tina c'est 50 mètres sur 100 eza 20 personnes na kati ezo dépendre ya mutu soka kozwa nyonso to ba morceler ezo dépendre de kala na ye puis na mobimbe eza 50 000 à discuter. Beaucoup de propriétaires, il y a 10 parcelles, on a souvent à discuter, ça dépend de la poche. On va bien la domination. Il y a un bon basolo, il y a un CP là. So il y a un immeuble, il y a une école, et ça dépend de la poche. Ah oui, on a ezaki bongo esika. On a étouffé, on a Mikel, on a Mounene, so il y a piscine, il y a kaka, so il y a motema na yo. Wana ezaki bongo esika lopango na biso ebandeli ezesika lopango na biso ebandeli nde babi eza na 50% ezesika lopango na biso ebandeli to continuer to mona sko esika lopango na biso esukeli esika concession esukeli tozo continuer wana touti esika lopango na biso ebandi et bongo tozo continuer kaka tozo continuer tobi lopango eza munene concession ya kitoko ya munene et bongo awa eza isika et 50 mètres le lopango na biso bandi 50 mètres to kitaboza sur 100 on peut descendre na seconde sur 100 to pousse en bota bino moko ba tomba nya on a sakité wana ezaki bongo nde babi 50% tomoni déjà 50 et bongo tozo kita pona komona nde babi 50% to mona concession na biso ndenge ezali tozo continuer komona terrain na biso eza vraiment munene soki osombi yango ozala jamais dessus otonga eloko oyo olingi osala eloko oyo olingi kande to ba Kinshasa eza munene photo tonga to bongisa tozo continuer toujours kokende tozo continuer Teresa Moulai eza Moulai tozo continuer toujours kokende toza kana marche le tobaki tokolakisa bino penza bisika ba concession e bandi ti bisika esukeli toza toujours na kati ya concession yango tozo koba kaka kokende nde babeza 50% eza vraiment munene eza vraiment mulai
Ah oui, to komi malembe malembe, tozo koma malembe malembe ti na suka ya concession na biso. De babaki eza 50%. To komi penza na suka ya terrain na biso. E bongo to rotuna na mama esengeli to yeba mama balanza la personnalité tu vis bazawana. Bazotala yo, bazolanda bamoni ndenge nini tosali tour ya 50%. Et bongo sikoyo monta obino botie eza combien bozo suka nango combien et bongo pona bato baza bango na besoin ton mosusu ya kosomba nyonso te abinga botekelanga kaka 20 sur 20 bango pe bakosomba na combien toyoka mama. Bon, to tie 20 sur 20 na 5000 à débattre, hein. To suka na 4000 to silisi masolo. Mais ce qui vous a mingi 20 sur 15 wana suka nango 3500, 20 sur 20 suka nango $4000. To permettre à msusu baza pesa kovanda te o babi ke mutoko sa don te o za don moto sali po aider population to contribuer na ya fati na Congo. Président biso abi to lingana o futela ba bengani o lopango yango yo 20 sur 20 na o za $4000 otongi ndako no même des niveaux eso dépend de kaka yo na bolingo yango ko lopango apesi mo on dirait don pour aider ba peuple congolais ba pesa kovanda te. Bon, karande to lobby bino batu bozali banda tozo mona bongo Vivienne Diva Westwood mwasi ya Givua mama boko bank na London City en tout cas bino yango concession to bito tonga Congo na biso concession eza monene et bon na kati ya mame kokioza na combien de parcelles? 11 parcelles à 12 parcelles. Donc monene na yango ndeto moneli yango na kati nango ekoki kozala na 11 à 12 parcelles. Tolobi papa, c'est le temps ya otonga Kinshasa, c'est le temps ya kobongisa sika na yo. Place ya boye, hein, bino batu bokenda oza mposa o son vesture. Osa leloko no moko ya kitoko. Ongande na zabwe na kenda meti lelo na se retrouver te na lingana selo konanga kitoko ya ba place yango yango yo tobi eza bongo na Telecom toza na Telecom toza na concession ya kitoko ya munene esika o ozala jamais desi muto déranger azate po awa na la personnalité TV to bara to ela bino toujours biloko ya kitoko to mema biloko ya mabete parce que biso talaka chaîne eza la personnalité TV to bate la personnalité lokwa to linga personnalité makasi yango na to lakisa bino ka babiloko ya kitoko lelo to baki toza bongo na Telecom toza bongo na Telecom vraiment to lakisa bino ba place penza ya kitoko o bozala desite wanezaki etar mobimba otolakisi na bino balandi ya personnalité TV Arlette matoko omoni vraiment concession ya na benga na bino bato bokenda ba jeune fille ba jeune garçon okenda ozana possibilité na yo olingo yo bongisa mboka no Congo c'est le temps mboka yango yo ba place eza ebele kande ba mikolo ba bimboka elengi yaya bongisa mboka na ozala jamais desi ka ona zaki tozana mama na biso oya zo teka directement toza pena commissionnaire oya tambwisa kibiso lelo potoko mati place to komi lelo to lakisi bino et bongo papa ya koloba ezanini pona balandia la personnalité TV oyo bamoni concession. Oui, merci beaucoup pour la maloba soso zongi selingai nalingi ko pesa précision pona kokoma na kati esika oyo toza vraiment en face à citer Maman Mobutu, ce que l'on a commis précisément ce que commis na arena biso ya cité verte aux Zwinzela oyo ezokende Matadi Kibala au kiti na Mbinza Telecom. Donc non loin Zamba Telecom plutôt non loin ya rivière na biso ya Lukunga. Donc awa biso to salaka effort ya kotalisa bino babiloko eza na problème ata moko te jamais okozala desi to yebike corona est frappé biso nyoso tout le monde entier yaya to yeba msusu pe to yeba ki koma ya ko s'économiser na mwa muke na biso pour que to yeba ko se retrouver na mwa loko moko muke biso bato mingi bandeko mingi bavandi na poto balukaka soki ayekisa sava na nesika ya kimia oyo ezaki kimeza azopema mopepe ya malamu yango yo concession na bino e bandi nango
on a 50 000 $ à discuter. Ceux qui ont 35 000 $ cash tozui mbongo. Ceux qui ont moniqué au coquille kozwa concession mobimbate ko kata pe bazo kata. 20 mètres sur 20 on a 5 000 $, sous kanango 4 000. Ceux qui ont pay ozwa 20 mètres sur 15 et bandi nango na 4 000 $, sous kanango 3 500 $. J'espère bokozala jamais d'ici ndenge toujours to mesani kotali sabino ke tant yango yo profiter oyo bakotonga. Merci vraiment maman nangai. Tozongisi malobe pa na ye APC là na babone nyonso na balandi nyonso ya la personnalité TV vraiment na oetali concession na bango to pe na oetali esika oyo. Pandeko balandi na pesino merci. Comme on a maman Francine Voilou nazo ebisa na ba jeune sœur na ba papa ya mibali pe basi. Oza na mbongo côté na banque té tchana mabele avenir à lobby ezane mabele mabele tout la raté mabele pour la raté mabele botaka ko ma ba pesi pension oza esika obomine mbongo na yo lelo musale kufi otongi ba immeuble na yo mbongo a par mois ya kolie kozanga te bo profiter ta yango potanga ko tuna makasi e comme ba montant oté profiter obombi avenir à lobby ya bana na yo. Aye, toujours tozoko bande tobaki la personnalité tivinde makambo, la personnalité tivinde makambo, vraiment makambo eza na kati la personnalité TV. Tozoko baka kosela bino mosala kitoko o wapi toza toujours na télécom et bongo wana tozaki na construction ya liboso. Siko tokomi na deuxième place, na deuxième terrain, eza vraiment ba terrain ya vide, ba terrain minene. So tongi oza jamais desi o tika loza desi ata mokolo moko te. Tobaki na la personnalité TV biso totalisa kaka biloko ya kitoko totalisa biloko ya mabete MC bazabakana en tout cas bozo mona ya mo général Kimbambu. J'espère que boza wana bozo landa la personnalité TV bozo mona biso tolakisa ka biloko moko ya kitoko kande na lobaki nazo continuer ko sala toujours mosala onde konanga salaka eza bongo deuxième terrain tozaka toujours na commissionneur toza toujours na maman tobaki ya za vendeuse bangonde bayebi ba prix bayebi esika lopango bandi esika lopango suki ezo continuer. Oui, merci beaucoup maman nangai. Tout en est toujours travaillé na ibino awa toza na deuxième parcelle. Oui, deuxième terrain na biso eza na 4 parcelles 20 sur 20 toujours 4 toujours na même prix ndenge tolobaki na parcelle à liboso tozo tekango toujours 20 sur 20 wana na 5 000 à débattre sous kanango 4 000 $ boye topozui mbongo ndenge na yebisaka bino bandeko na nga bino nyonso to ndenge bozotala biso na air yozomona biso na moment na yebisaka bino nyonso basololaka kaka yaka solola biso pe tokosolisa yo na ndenge malamu na liboto kotinda oko délégué okoyeba kozwa esika no na ndenge moko ya malamu. J'espère papa lopango o pesa un problème te. Non, maman nangai biso to tekaka biloko moko ezaka na problème te. J'espère que to bandaka na bino banda source ya masolo ndenge bandeli. Po à partir à source tozota sabino déjà nani déjà sombi penani azo bénéficier na eloko wana penani aza responsable eloko wana zana ba mikanda na nyonso tu ya kokoka atatan bokotinda bandeko baya bakutana na biso bakomona nyonso tu vraiment ezana normal ezana eloko moko te eza peut-être ya mabe o mikanda o document te aza kolo lupango te biso to tambolaka toujours na bakolo biloko bango moko donc bakolo ba parcelle. Kande tobaka na la personnalité TV total sabino biloko ya mabete total sabino toujours biloko ya kitoko ebongo bomona parcelle ebandi wapi esukeli wapi terrain ya munene eza na 4 parcelles na kati nango ebandi wapi esuki wapi ba terrain ngo pe ya mikiete eza 20 sur 20 en tout cas aso sombi ozala jamais desi osala eloko oyo yo olingi selon goût na yo so po bionga na kotonga école kaka yonga na kotonga boy en tout cas ozala jamais déçu parce que un terrain moko et un problème ata mokiete. Ah oui, ça continue na kati ya personnalité TV chaîne zo meme la bino biloko ya kitoko o wapi bongo toza na 3e parcelle toza bongo na 3e parcelle et sika wapi terrain ezaka ba terrain
donc toza vraiment na terrain moko ya munene na kati nango eza na 2 parcelles vraiment eza kitoko eza esika moko ya kimia eza esika moko plat eza esika moko nde noloba donc tobongisa mboka na biso parce que biso moko nde mutu tobongisa mboka na biso Congo mupaya te auta soki wapaya obongisela biso moko na continuer ka kobenga bino Vivian Diva ya Wentwood mwasi ya Givua mama Boko Bank na London City en tout cas na continuer kobenga bino ba place ezebele esiko bomona oyo eza na 2 mapangu na kati eza na 2 mapangu ya ba 20 sur 20 kande na loba na tambola nga mokote naza toujours na commissionneur naza toujours na bato bazoteka biso tobe awa na Personnalité TV tolakisa biloko eza ba problème te mapangu eza problème te oyo yaka boy tobeti masolo dada ozwi place biso pe topalanga nyomoni biloko na yo vraiment toza toujours na commissionnaire atalisa biso eza na combien de mètres eza ndengeni. Oui, maman nangai o toza dans la 3e parcelle. 3e parcelle oyo eza 20 mètres sur 20. Ye ndenge azali boye. Azali roi 2 parcelles na kati. Toujours kaka na ba prix wana ya moke ya ba $5,000 à débattre. Yango na benga kabino pe na bandela ka tout temps eloko na koyebisa bana poto nyonso tout ke non. Lisolo nyonso tu ba solo la kaka profiter au somba mabele non na prix ya moke otonga même gratte-ciel na Congo za la tamuto liboso ko za la peut-être malamu pour toujours awa eza cité moko ya sika kozela na note ba terrain comme ba $45,000 pour ya ko simba mutu mais na prix o ya moke na minute yo kaka na $5,000 à discuter aux huiles pangu na yo na pete tongam niveau nyonso tu yo lingeli flat hotel, salle de fête, école. Donc, oyo nyonso to kolinga to ba appartement ya danger. En tout cas, biso toujours toza awa pona kosala bino toujours musala, espace oyo eza toujours bien, surface plane, eza na problème moko te. Bongo bobi 5,000 bosuka bobi 5,000 à débattre prix na bino ya suka boutique combien 5,000 à débattre ça vaste mutumso tala boy 5,000 to peto suka na combien mutumso pa biloko babi à débattre tikanga na kenda ta na 1000 est-ce que bolingo zwango faut bopesa biso bosuka na combien. Oui, maman nangai chaque fois nde na yebsaka bino eloko nyonso tout oza ba congolais to solo la kaka milkamba bengi mabele. En tout cas, basolo la kaka suka nango kaka ndenge bakolo biloko bazopesela biso yango eza nango kaka na 4,000 yango nga suko na lingaka de plus yaka vanda tokosolana bango toyeba ndeni na convaincre bango pour que ba sepelisa yo pe o sepelisa mutu azoteka eloko na sentiment te mais azoteka pour que yo pe koma na adresse na ville ya Kinshasa oyo. Ah oui bino batu bokenda kala oza na adresse te na Kinshasa okenda kala okenda tongo ozoko baka ko bomba mbongo ya babi bomba mbongo na lupangu parce que lupangu ndenge za buso bombi mbongo na mabele ya ate siko monyango te siko eza lokwa village ye bangoka un jour et bongo ne koma ville po batu bosa nini bo ya kaka no benga bino vraiment bandeko nanga obokenda mikili kala bokenda tongo biso ana Personnalité TV to sela bino mosala kitoko toza besoin bino boye ba Kinshasa parce que Kinshasa ya munene eza monene mezo zanga bato kotonga ya yo mtu ozo mwa 100 francs ozo mwa ya mukie kuna ya mbokelengi yaka bongisa mboka no konga tuka oza jamais déçu parce que biso awa ende na loba no tambola ti na ti pona la kisa bino pour la Personnalité TV eza malamu la kisa bino ba biloko kitoko to tambola parce que on eza bosenga na bino kande bino bosenga ka nde biso to sala ka vraiment tozo continuer kande to lobo eza 3e parcelle eza 3e terrain eza na 2 parcelles na 4 vraiment bozala jamais déçu ba place ezanga nango ba problème Personnalité TV eza kande makambo po awa biso to lakisa ka biloko kitoko mama liloba nino ko koloba pona bato bazolanda na quête Personnalité TV kande to bato memela bango biloko kitoko o wapi liloba nyoko kyo ebisa. Merci maman, vraiment nazo senga na ba jeune na mibali na basi sisa bidimbu
So za lopango na kisa te oza mutu a passe. Lopango na na $4,000 zu lopango na 20 sur 20. Oche même niveau ya 6 niveau. Et to dépend ka yo ta na sommet za ka yo mama. Tika bilembo na Kishasa, tika ko bo mambo na banki. Banki azo bénéficier mama yo ko maka na ko ma pauvre. Ça la mabele na yo. Bana o ato lo kufi avenir Elibela, ozo zo bon par mois à l'aise mutu hotel lo azate. Avenir à lobby on m'a belé pour profiter moment ils en moins cher rigine bandaka boye gome bandaka bo mo fleri kaka boye tant ils attendent mukie boye ils zamba profiter o tika bilembo non maman oh jeune garçon oh nga jika na mabele oh nga maman mo pa na mabele na o tiki bilembo na ezaka likambo mabele eza likambo mabele vraiment donc mabele nde mabele yango to betela sete onga mikiliste onga nani yaya en tout cas to ebisa bino vraiment c'est pour continuer car à s'abonner na personnalité TV na la personnalité TV beaucoup ba ko s'abonner parce que biso ya toi na ba terrain to na ba terrain biso to lemba te to lemba bosenga na bino te o bino bosenga yango biso to ko ba ko sala o eza bongo troisième terrain tozo continuer ça continue toujours na quatre personnalité TV nde makambo la personnalité TV donc eza vraiment makambo bo s'abonner bo zala jamais dessus eza likambo mabele kande to loba likambo mabele kinwa ya solo ato zano na poto ya baeba ke na lopango ongane na zabwe na za mikiliste me yakini yaya boyebo kaka na mabele e bongo oyo eza 4e parcelle na biso kaka nde to baki biso to sala toujours mosala personnalité TV mosala nde mosala kande na lobaka na mema bino ti na ti tozo continuer nazo tambola pe ti na ti parce que ti na ti et si la raté donc na bi ti na ti c'est que tozo continuer donc on continue ko koba ko lakisa bino mapango toza toujours na télécom à 4e parcelle kande na lobaka na zakanga mo côté na zakana commissionnaire parce que yende mutoye ba prix ya mapango yende mutoye baka ba maître ya mapango papa awa lopango oyo eza na combien de mètres? Oui, maman nangai au 4e parcelle toza na 25 mètres sur 25. Na lobakango tout temps na mission na biso nyonso tout olekisaka na bandela kango soki biso moni na bengi bino boye ko kita na terrain toujours ba image boye ça veut dire que personne n'a un problème ata moko te donc eza 25 mètres sur 25 oyo ndenge ba tcheli prix nango bazo banango na $7,000 à discuter suka nango soki bosolo li bien soki to lambi match bien ngana bino donc suka nango kozala ba $4,500 to 5,000. Okenda kala papa mama ndeko mwasi ndeko mobali esika yango oyo ya osomba c'est le temps c'est le temps bisike bandaka boye e bandano na bazamba malembe tomba to ba osomba nde yango nesa la force ya place to senini to tongi gombe pe avec comme gombe ezalaka no zamba o Kinshasa o Kasavubu ezala peka no zamba avec comme c'est le temps mapango ezana moins cher talaka babiso za 3,500 ozana 4,000 ozwa esika ya bien otongi kitoko muto dérange azate mabela bien courant ya kitoko bana courant de esika penza ya kokimela yango ngana moni na ngate mo pepepe ya kitoko o wapi ya kitoko oyo wapi Gabrine na kati ya France mo pepa kitoko na Kinshasa vraiment to continuer ko benga bino to koba ko ebisa na ba abonné na biso bo koba ko s'abonner yo mtu no s'abonner te c'est le temps ko s'abonner po tant yeba esika yangoyo po soki s'abonner na la personnalité TV ya au mona concession au mona lopango ozala jamais déçu bo s'abonner à trop bo s'abonner et belé po to na bosenga na bino to no boza ko s'abonner biso pe to ko bosala mosala kitoko o wapi vraiment ya bino yango wana kuna nde tolobi 25 sur 25 lopango ya munene ya kitoko banzela pe ezali bari ya kitoko obozala jamais dessus. Merci na confiance na fidélité na amour ainsi que attachement obozala kana yango babone nyonso la personnalité TV vraiment na kobi kopé sabino ba merci parce que boza ebele pour na kolanda toujours la personnalité TV chaîne la kisabino car makambo ki
kitoko elongo na mama Doris Lema fumu na gaz mwasi ya motema malamu vraiment biso pe to kobaka kosala bongo musala kitoko o apina la personnalité TV tango nyonso bino bokobenga tango nyonso tu personnalité TV ekozala wana pona bino ekokoba ko continuer kosaba descente ya malamu kolukela bino bisika bosomba po botonga babi mbongo babomba ngo tsu na kati ya bank te mbongo bakoma bomba na kati ya mabele lelo na sombi na 3500 tango ezo mata mukomsu note ko na 20 milliards ya on tue jamais basomba kaka qu'on tue jamais vraiment bambote ya trop na moni bongo penza sans oublier Meti yende azala ki wana na sima caméra kozwa vraiment bilili ya kitoko o wapi ya mapango minene o to moni vraiment merci na bino nyonso ba abonné ya la personnalité TV Vinicia femme noire pièce contre pièce on singa na bino bo s'abonner massivement bozala jamais de singa na bino tokomonana na émission oyo ekoya.